Kwanga congolais. Kwanga 1 euro, hein? 1 euro kwanga. Congolais na buka. Vraiment. Kwanga 1 euro. Attends d'abord. Il n'avait pas sorti. Bon, Congo, où est les affaires maintenant? Congo, on doit changer. Il y a Itala. Auti poto, bata poto basala eloko. Bakala mambo sala. Nga aninga msuna poto boseka biso to sala eloko te. Na sali ferme na kwangwa. Bakala mambo salinga. Olongoli biloko nyonso banyama nyonso okena bango. Siko na obetela muninga nini lisolo yaka na kwango somba zamba. Amawa. Nga na uti mboka mususu. Na vana na Belgique. Na naena tonginda kwa boye na katikati ya zamba. Batu basala kawa ba Congolais. Na ba Congolais. Mentala mambo salinga. Ferme tikali vide. Nyama zate nde soso zate pusa kuna bamona me bolobi kaka Kisekedi abongisa mboka Kisekedi abongisa mboka metala mambo osala soso te eloko te nyama te moyena ntokita kote bamabata wasila eza te sikoyo na kobetela ndeko nini Congolais na Belgique lisolo aya po asala makambo na mboka na ye. Congolais lamuka esprit tande bosali bon muta boya ye place oya chaka mbongo ne nyosa bolingi na sala avese na kufa oyo tika na mbongo olie sabana no ubi olia ngona di nzamba pambola bino ngana ya na kwangu na bimisa mbongo na ngana sombi mabele oyo malamu na sombaka ngona mbongo te nga bano oyo nyonso bayebi courant likolo na nga bayebi ndako atole likolo na nga me malamu na sombaka mabelo na mbongo te naoloba na kombo ya Yesu Masiya oyo alie biloko na nga ata oyo akolia nguba na nga soko Yesu alandi yo te bomengo na yo nyonso etikala epa na nga nga leo na olela ferme tikali vide nyama zate taba zate mema zate me Congolais na ochango na Facebook oya lie loko na nga to azwaki nguba na nga okokota na sa mabelo kotika l'esclave na nga que Dieu vous bénisse. Bon, Congo, où est les affaires maintenant? Congo, on doit changer. Il y a Itala. Auti poto, bata poto basala eloko te. Metala mambo sala. Nga aninga msuna poto boseka biso to sala eloko te. Na sali ferme na kwangwa. Metala mambo salinga. Olongoli biloko nyonso banyama nyonso okena bango. Siko na obetela muninga nini lisolo yaka na kwango somba zamba. Amawa. Nga na uti mboka mususu. Na vana na Belgique. Na naena tonginda kwa boye na katikati ya zamba. Batu basala kawa ba Congolais. Na ba Congolais. Metala mambo salinga. Ferme tikali vide. Nyama zate nde soso zate pusa kuna bamona me bolobi kaka Kisekedi abongisa mboka Kisekedi abongisa mboka metala mambo osala
soso te eloko te nyama te tokita koteba mabata basila eza te sikoyo na kobetela ndeko nini congolais na belgique lisolo aya po asala makambo congolais lamuka moesprit tande bosali bon moto aboya ye place oyo atiaka mbongo ne nyonso bolingi nasala avc nakufa po yo tikala na mbongo oliesa bana no ubi olia yango na libumu nzamba pambola bino nga na ya na kwangu nabimisa mbongo na nga nasombi mabele oyo malamu nasombaka yango na mbongo te nga bana oyo nyonso bayebi courant likolo na nga bayebi ndako atole likolo na nga me malamu nasombaka mabele oyo na mbongo te naoloba na kombo ya yesu masiya oyo alie biloko na nga ata oyo akolia nguba na nga soko yesu alandi yo te bomengo na yo nyonso etikala epa na nga nga leo na olela ferme etikali vi nyama za te taba za te meme aza te me congolais na otyango na facebook oyo alie eloko na nga to azwaki nguba na nga okokota na se ya mabele okotikala esclave na nga que Dieu vous bénisse. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi je réponds au nom de Célestin Bokila Lokondo. Nous avons à raté Santa Maria. Et comment vous avez trouvé le match Congo-RDC contre l'Égypte? Bon, tout d'abord, moi je suis habillé en Stevie Luciano. Stevie Luciano. Hein? Il y a des Gucci, Versace, Banine. Je travaille au chantier à côté, mais même au chantier, je suis habillé quoi. Bien sapé, il y a un saranate en bétolo, il y a mon ébi veut dire que non, il y a un. Donc c'était quoi la question? Je disais comment vous avez trouvé le match Congo-RDC contre l'Égypte. Désolé, hein, ça c'est potion magique, c'est mon air de pause. Donc, en parlant des matchs RDC-Égypte, tout d'abord, les Égyptiens avec leur pharaon là, t'as vu pharaon? Pharaon il porte l'Égypte. L'Égypte là, quand nous on a marqué les billes, on a gagné. Il s'est fait pipi d'ici. Il a fait pipi d'ici. Mais je tenais à remercier l'équipe des Léopards. Non. Mystique. Ils ont bien joué, Pena. Tu sentis, Pena, que non? Donc, balé directement à poteau. Et côté, Pena, donc, quand il y a le virage, Pena, que non, il y a un quoi. Désolé, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter en français, s'il vous plaît? Bon, désolé, j'étais en train de dire que non. Mpassi, le gardien, il a marqué un but. Monumental. Le but il est monumental. Je pense que pour marquer un but comme ça, je pense que lui aussi il a pris la potion magique. C'est important. Chansan Bemba, capitaine de l'équipe. Non. En tout cas, c'est une équipe qui sent que non. Quand je réfléchis, je regarde bien l'équipe là. Comment ils sont formés. Fachi doit rester au pouvoir. Tu connais Fachi? Tu connais pas Fachi? C'est le président de RD Congo. Donc, on a un bétolo, on a un musique. Je suis debout, hein. Je suis debout, potion magique. Je dois retourner au chantier, la pause elle est terminée. Bana bandal, notre ami n'a salam et belé. J'ai pas compris, est-ce que vous pouvez parler français s'il vous plaît? J'étais en train de saluer tous les gens de Bandal. Toi tu connais Bandal? Tu connais pas Bandal, hein? C'est pas grave. Bon, à suivre.